IHP Media. Tika batuba mona yo pamba. Tika batuba mona ke makambo simbate. David dit, même si je passais dans la vallée de l'ombre de la mort, moi David, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Mais David n'a pas dit, même si je demeurais, car il y a la différence qui existe entre demeurer et passer. C'est que ma kambo et yana vina yo, ce sont des choses passagères. Peut-être que mon bali wana boya yo, eza ma kambo leki. Peut-être que maladi wana simba zoto na yo. Le kole bomba yo te, yana ma kambo leki. Peut-être que vous mena katia passe la katia maladie. J'annonce à une personne à cette extase. Tika Nzambe o yangai. Après ça va bikama na kombo na Yesu. IHP Media. Na 2021, je parle comme un prophète de Dieu. Attention qui au bout à quitter. Nzambe na bikama. Akosala yongolu. Na 4 années à 2021. Nzambe na bamo ya kopesa yo bana. Nzambe na bamo ya kopesa yo libala. Nzambe na bamo ya kopesa yo ndaku. Nzambe na bamo ya kopesa yo musalam. Atabato balakela kayo mabe. Atabato bapesa yo chance te. Atabato atanino salema. Je vais annoncer à une personne de cette extase que Dieu de la Bible a tininga na bomo inapona ebisayo. Cette année, tu vivras le merveille de Dieu. IHP Media. Oh, yo mutoza kolandanga ekofuta yo. Nazali kotanga na mukanda ya Genèse. Namoni que 7e fils ya Jacob s'appelle Issachar. Mais entre Issachar qui veut dire salaire. J'annonce à quelqu'un, et si kanos ozali 2021 tika Nzamba futa yo. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Nzambe ya pambola yo de partout ici ka ozolanda biso. Nayebi ke tozana kati ya ane ya sika 2021. 2021 eza ane Nzamba telemi mobimba pona ko pambola yo. Yambo na banda ko peso mo exatosha muke na lingito tanga makomi na Nzamba mukuse seulement peto kende liboso. Nazana mukanda ya Exode chapitre 23 verset 20 à 23. Na tangi yango na nguya na kombo na Yesu Kristo. Voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiennes, les Phérésiens et les Cananéens. Tozana mvula sika bien-aimé de partout et sika Tolanda biso 2021 eza 2020. Nalingi na yebisa mutu moko o azali kolanda ngai que 2020 eza année oyo Nzambe élection na école. Eza année enseignement na Nzambe. Eza année o leki na école na Nzambe. Mais Nzamba yebisi nga yabi prophète nanga loba na peuple na Nzambe que 2020 ezalaki année oyo nga Nzambe na lekisi bango na ba école nanga. Yaya, j'aimerais te dire là où tu es que 2021 oyo eza année ya Nzambe. Et années de bons résultats. Pourquoi dans le 2021 et années à bons résultats? Bien aimé, nazali komona awa na mukado totangi Exode chapitre 23 de 20 à 23. Nzamba lobi na tie ange moko liboso na yo oya ko préparer oya ko mema ici quand Nzambe na bongisi pona yo. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit de partout na telemi a lokola ange na Nzambe oya tie liboso ya bomoi na yo yako mema yo yako tika yo esika oyo Nzamba bongisi pona yo. Et j'annonce au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth tika ete année 2021
Nzambe amema esika mema ote na vie. Na 2021, je parle comme un prophète de Dieu. Ata soki obota kite. Nzambe na bikama. Akosala yo ngolu. Na 4 années ya 2021 Nzambe na bamo ya kopesa yo bana. Nzambe na bamo ya kopesa yo libala. Nzambe na bamo ya kopesa yo ndaku. Nzambe na bamo ya kopesa yo musalam. Ata bato balakela kayo mabe. Ata bato bapesa yo chance te. Ata bato ata nino esalema. Je vais annoncer à une personne cette extase que Dieu de la Bible a tininga na bamo ina pona ebisa yo. Cette année, tu vivras le merveille de Dieu. Ata tika bato ba négliger yo. Tika bato ba mona yo pamba. Tika bato ba mona ke makambo esimba te. David dit, même si j'ai passé dans la vallée de l'ombre de la mort, moi David, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Mais David n'a pas dit, même si je demeurais, car il y a la différence qui existe entre demeurer et passer. C'est que ma kambo et yana vina yo, ce sont des choses passagères. Peut-être que mon bali wana boya yo, eza ma kambo leki. Peut-être que ma ladi wana simba nzoto na yo, le kole boma yo te, yana ma kambo leki. Peut-être que vous mena kata passe na kata maladi. J'annonce à une personne à cette extase. Tika Nzambe o yangai, apesa obikama na kombo na Yesu. Oyezalaka musika pembeni na yo, ebanda kokoma pembeni. Oh bato basimba te. J'annonce au nom puissant de Yoshua Mashiach. Tika Nzambe alliance. Apesa au-delà motema na yaya. 2021, Dieu m'a dit, mon prophète. 2021, eza non nazo futa bato. Parce que là, on a 2 plus 1, eza 3. Ce qui veut dire chiffre 3, eza chiffre de résurrection. Et si kanyon sozali. Ataba boma ye musala na yo. Ataba boma bana na yo. Nzamba tindinga na extance ona ebisa yo. Na lobi na libumu na yo zangi bar. E banda to simba banga kombo na Yesu. Na lobi na mutwa na maladi. Na nguya na kombo na Yesu Masia. Tika bikama na Nzamba Israel. Tika bikama na Nzamba Lola. Ane oyo. Na ndimike yoko kufate. Oye kangama ezo fongwama. Oye mona te ezo mona yango. Parce que pendant que na zoloba, na moni mutu moka pamboli Nzambe avant moi resila. Na moni mutu moka tatoli bolamu ya Nzambe avant tokoma le 25. Na moni mutu moka d'ici le 5 février pamboli Nzambe. J'annonce à quelqu'un au nom de Jésus. Tika bikama na Nzambe. Yaya. Lokola 2020 boniote. C'est que 2021 ko futa yo. Lokola 2020 na malade bomi bato ebeli. Mais Nzamba permettre yo kona na 2021. Nazo ebisa moto moko. Bako boma ote. Bako stalo lokote. Il suffit seulement. Ondima. Ko Nzambe ya dimission na kata 2021. Ako na kata 2020. Ako na kata 2021. Ana capacité. Na bana bato boye ke Nzambe aleki banganga na nguya. Aleki basoloka na nguya. Aleki bato nyonso na nguya. Aleki bato nyonso esiko zola nanga yaya. Na ye lokola ange na bomo ina yo. Na ye komema yo esika Nzambe a préparé pour na yo. Azo ebisa bato et peuple Israël a dit, j'ai envoyé un ange devant toi. Amema yo esika ngai Nzambe na bongisa pona yo. Yaya, okona na pesa yo message. Tu peux avoir une promesse de Dieu. Mais Dieu doit seulement envoyer un ange devant toi. Oya comme mayo et sikali pamboli na yo. Je vais dire à quelqu'un 2021 yo mutoza ko landanga e ko futa yo. Nazali ko tanga na mukanda ya Genèse. Na monique 7e fils ya Jacob s'appelle Issachar. Mais entre Issachar qui veut dire salaire. J'annonce à quelqu'un et si kano sozali 2021 tika Nzamba futa yo. Tika Nzamba futa libala na yo. Tika Nzamba futa famille na yo. Bato bazela kolela na yo. A 2020 bakoya ko betela yo maboko. Bato bana posa batala ndenge ko bala te. Ane o okopesa bango invitation ya libala. Bato balabate ba opeso mukanda te yaya na ye ko annoncer Nzambe. O ana capacité.
ya kosala bikamo ya bomoi na yo. Wana capacité ya ko restaurer bomoi na yo. Je t'amène un Dieu capable. Un Dieu puissant. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, yaya. Si l'Éternel est ton berger, en 2021, kozanga libalate. Si l'Éternel est ton berger, en 2021, okozanga musalate. Si l'Éternel est ton berger, en 2021, okozanga banate. Si l'Éternel est ton berger, en 2021, maladie wana ekoboma yote. Si l'Éternel est ton berger, repatoro bekentele de washindele de wosh. Paï de l'air de wo, il parle de clair, il y a la santé de wo. J'annonce à une personne. Yo mutozo ben. Tika Nzambe alliance. A télémission na mbeto wana. Que cette parole pénètre ta vie. Que cette parole pénètre tes matrices. Que cette ligne de l'eau de wo, prenne de clair de la santé de wosh. Wake up de the way, mind the close stand the way. In the Lord the way, pray the close stand the way. Kobanga li susu lokote, Nzamba koti na ngambo na yo. Kobange lokote yaya, Nzamba koti na kati ya problème na yo. Et pendant que je parle, toi qui me suis, je suis en train de voir une personne, un problème à casse. Mais Dieu me dit, pendant que tu es en train de me suivre, Nzambe azo koti se kimi na kati ya bombo na yo. Nzambe azo restaurer toutes choses. Yaya. Si tu as un problème, consulte-moi un prophète. Nana capacité à orienter yo. Nana capacité à commissaire yo ici quand Nzamba bongisa pona yo. Sokolingo soit prophète en direct. Au Kobe dans plus 243 89 940 40 40 plus 243 89 940 40 40. Tika Nzambe na bamo ya pambola yo. De partout vous êtes. Ane oyo ko pambola yo. Ane oyo ko lelate. Ane oyo ko mata oko kitate. Ane oyo ko zwa makambo bato bazwate. Oza Esther a famille na yo. Oza Joseph alibota na yo. Yo mutoko ko mesika papo ya komate. Tika ete na mama oyo. Mutu nyoka leko na ngai. Tika Nzamba pambola yo. Nzamba visite yo. Na lina sambe la Nzambe longo na yo. Nzamba lola. Nzamba bikam. Yo 2021. Ezala nali pamboli pona bana na yo. Mitambu nyoso bazali kotiela bango. Ezala anéanti. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yo. Pesa basteril ban. Bato bana posa mabala. Pesa bango mabala. Bana posa mukanda. Pesa bango mukanda. Bana ba maladi biti sabango. Pete le devoye pende glestante le devoye pêche. De la chambre bongo. Na kombo na Yesu Christo mokoz. Pete lobi amen. Tika Nzambe a pambola yo. De partout vous êtes. Pambola ma na kombo na Yesu Masia. Amen. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.